elamba tolati oyo ezali collection ya sika ya Twin Family Fashion soko sepeli nango benga biso tokope au numéro ya Twin Family pona osala commande na yo ezali ba jean eza na 2 pièces voilà kokamwa pasteur soki pe prophète a sainté jeune fille ya collaboratrice na ye mususu zemi wana esali 20 mois mwana abota makaka te tilelo pena na bota mikaka te bakeye ba échographie batali makambu nyonso batali boye libumu ezali na eloko te na kati mais koto libumu ya kovimba zemi or na ba premier mois basalaki test ezalaki bongo zemi. Qu'est-ce qui se passe? Ezali lisolo oyo tokobetela yo lelo bagomatracien balobi assez, c'est fini. Parce que on a besoin de gouverneur te ya Nord Kivu alongwa akende. Parce que on a besoin de EAC et c'est la sous-souanate ba bengani bongo balobi ba lengi ba armée Kenya te ba to ba besoin ko des autres namboka ba leli. Station actuelle à l'entrée du camp Katindo. La population inasema Constant Ndima arudie kwabo. État de siège est élevé. Abapende Monisco circuler soit EAC. Banataka déclaration yabo Ndima aende état de siège yen Monisco yende ase yende na lingina rappelé na suki wana sabe que le bezotinda brigade moko est-ce que boye brigade za combien de militaires 1200 militaires ndekonono est-ce que 1200 militaires ndeko sala nini Monisco za na 20 000 hommes za o sale loko moko te et accès so to keza ki combien sale loko ko 1200 ndeko sala nini kokamwa pasteur asali 8 mois afutaka ndaku te wanzo na Côte d'Ivoire baye kotuna yembo ndaku abeti mama pasteur bandi ko bimali bitumba bitu na balabala oyo makambo ya somo boye pona ba pasteur enfin ezali ko kokamwa te évêque Mukuna tomona ki abandaki éveil patriotique menacé bato surtout finalement asali parti politique objectif nango pona kokangisa bat oyo basali ba criminel économique parti Salami. Le parti qui est créé, c'est le parti chrétien. C'est un parti des chrétiens. Pour le redressement socio-économique du Congo. Cheval de bataille Nabiso. Notre cheval de bataille. Moutoua Simba Kitaya Congo te. Radio Collectivia Fiston. Tous s'abonner massivement. C'est validé. Mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epana yo nasalelo ndini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro. Pour l'habillement des classes de vos enfants, pour l'élégance de vos enfants, désormais, visitez le magasin Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo, l'habillement officiel de vos enfants. Awa et pas Mama Charlotte. Moi namboka bon monake ba namboka congolaise tala biloko ya kosala et pas bapaya. Acheli biso bilamba. Banda de 0 à 3 mois, yango yo. Soto yawa de 6 à 9 mois. Toke wana de 9 à 12 ans. Toza na nyonso. Bana mibali na bana basi. Soto yawa. Bomoni oya bana basi. Ndenge mwana zo putsana. Toza lokola wato yene 8 ans ti komata. Yango yawa. Koto yo ndi makambo. Mwana zo bimondire ministre. Ya bataille nyoso yango ba Samuel ba Chuchu yango yo Afrika la tsabana oyine to butaka elengi tala ba fest bana mwana bimi na fête batu ba komobanga soko lingo somba biloko omonike olingo sepelisa mwana na yo ko déplacer na yo te okotika na internet okomona adresse na biso yango wana. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Adresse Edenval, Greenstone Shopping Center, shop numéro L119. Téléphone 011 52 46 366. À Jamestown, nous sommes sur Meyer Street 183. Jamestown Town, Johannesburg, shop numéro 5. Téléphone 082 324 85 22.
Place nyonso zali benga biso kotaka ligne benga biso toyotikobila batine na ndako. Little People Shop tozana bilamba ya bana ya qualité olingi osomba kota na website na biso retrouver biso na Facebook toza online pe soko osomba partout na Afrique to délivrer bino na ba Korea na biso préférence ya malamu ya original. Donc, c'est la livraison à domicile. Little People Shop met à votre disposition l'achat en ligne. Allez sur Tekelote, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. Il vous sera délivré jusque chez vous à la maison. Mais aussi, allez sur Zando, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. On va vous le délivrer jusque chez vous à la maison. Visitez notre Facebook page, Little People Shop. Little People Shop, ya biso moko. Little People Shop, ya bana mboka. Mbote na bino bandeko balandi ya radio lokole télévision bisika nyos to bozwami. Merci na confiance pe fidélité bo pesaka na programme oyo radio lokole masolo epai wapi tokuta na kapona kubeta masolo. Ya makambo tele koleka na communauté na biso africaine en général, particulièrement ya batu ya Mangala. Kombo na ngai Fiston Pelende, tata ya Sedek. Soki mba liboso otala biso batindeli au lien oyo eloko ya liboso sala ndeko o s'abonner d'abord na chaîne na biso et puis au fini cloche à notification soki totie vidéo o rataka ba vidéo te. Ndenge boyebi na émission na biso to programme oyo objectif ezalaka ya kolamusa ba famille, ya kolamusa batu. Et si quand de quoi ça ya bobungi aye ba yonya osala ba expérience ba tu mususu esungaka ba tu mususu. Merci na bino banso bandeko obole ko benga biso bole ko pesa ba encouragement bole ko féliciter ba critique na bino pesa li ebele to ko sepela pona to améliorer kaka musala o to ali ko sala bino kasi to ba chaque fois soki osali na lisolo ya ko beta kobanga te benga biso soko zwi biso te kobitungusa mate tika audio to kobeta lisolo na yo kaka ndenge olingi ebetama masolo o to ali kobeta ye kosunga batu mingi to lo barape chaque fois soki to beti lisolo o moni ke ezali lisolo na yo ezo concerner famille na bino et que version o biso to lobaki ezalaki yango te vous avez le droit à kobenga oleka osala droit de réponse to expliquer biso tout ça le droit de réponse parce que ezali radio du peuple, télévision communautaire, il y a Bissonyoso, Bissoni au milieu du village, comme l'église est toujours, comme l'église Zalaka toujours. Mais l'église il y a Kala, il y a Siko, Siko, l'église à au milieu du village. Nakosi. Voilà. Il y a un bouton peut-être dans le solo, il y a pas si oyo Moussako, tout ce qui peut pasteur, ce qui peut prophète, il y a à témoin, il y a servante mususu ya nzambe o ba collaborer zemi. Qu'est-ce qui s'est passé? Ba koma ke na niveau ya zemi ndenge ni chose grave zemi yango et ça li 20 mois moi na bota makate tango ba ke kotala ba échographie ba moni libumeza vide moi na katite et ça zemi moko mystérieux. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais au début ils allaient qui zemi ya solo parce que moi na asala qui test ya grossesse et musa qui zemi. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Soyez branchés to kobete la yo masolo na kasi yambo tika na to développer ba titre oyo bomoni bongo na sommaire to profiter pour la kopesa mbote na Teyongandu Chilamwina leader na Mada City congolais oyo alonga des chômage pesa ba congolais belé na Cape Town na Mada City misala il est en séjour na Johannesburg kaye mariage oyo to participer ensemble il est accompagné de maître Guilain lady chef toujours présent basali bongo na Johannesburg voilà c'est bien tokozonga la tokutana bango komona biso na commandant Guilain et puis na Chilamwina Muteba Ngandu service protection. Tomona ki évêque Mukuna abandaki koloba éveil patriotique atia makelele bakanga ancien président mwana mboka Joseph Kabila Kabangi asalibo ayibi mbongo asalibo kebele nyonso to akati ko funda na parquet yemoko akota na makamba chibola mamwanu tatuane consort abima enfin et ça là qui propagande pour na ye pour aluka moyo kota na politique to ngani to yebi ke évêque Mukuna ye a créé ki bongo pe to a créé équipe de football na ye Renaissance azala ki imanie tango imana desemple da ki na banungu nungu ba ye ko créer bongo Renaissance o tilelo eliko évoluer Renaissance o yokutu boyoka ndenge prophète de la nation de l'Église Loba ye ceux qui makama comme ça dans le stade
aloba opesa ngai mbongo naza na bato do basupporter ya Renaissance et ceux qui on a te auti ko créer les sous parti politique oh là là bon ezali pays moko démocratique tika mutu na mutu aza na droit ya koloba pona pays na ye kasi avec moko na tali parti politique na ye alobi pona ko lutter contre ba fraudeur ba miyibi oyo so ba yiba ba sala crime économique ba ko landa bango ba ko poursuivi ba ko kota bongo na prison pas lobi yango tête haute ouvertement na église na ye na siège église alobi bazo ko bunda baza na député ceux qui mukie 30 députés ba kolonga yembo mutayebi landa nenga lobi mo extrait. Alors c'est pour cela. C'est pour Nayango wana. C'est pour cela. Nayango wana. Manaseka. Les enfants de Aseka. Ils en ont parti Salami. Il y a un parti qui est créé. Parti Salami. Le parti qui est créé. Ils sont les partis chrétiens. C'est un parti des chrétiens. Pour le redressement socio-économique du Congo. Cheval de bataille Nabiso. Notre cheval de bataille. Que personne ne touche à l'économie du pays. Tout celui qui a vendu la société doit être jugé. Quelqu'un qui a fait ses propres ports, il a tué ceux de l'État, doit être jugé. Il faut parlementaire. Nous devons faire sortir les parlementaires. S'ils peuvent être payés 30 ici. Amen. Le roi. En ce moment-là, gouvernement. Vous aurez une parole à dire au gouvernement. Vous aurez mot à dire dans les entreprises. Et les lois du pays. Après, Sima, je vous dirai Papa Maman terre n'est pas Papa terre n'est pas capable. C'est lui qui va se sentir capable. Viens mettre la candidature. La caution, ce n'est pas toi qui vas payer. On va te donner la caution. Toi, tu ne vas rien donner. Le parti va t'aider. La campagne. Amen. Amen, mon père. Dites amen. Amen, mon père. Les hommes éternels, que ce soit les femmes, que ce soit les hommes, levez-vous. Lève-toi. Oh là là. Moi, je suis l'autorité morale de ce parti. Sadek, mais c'est du désordre. Félix, c'est un élément très dangereux. Oh. Nous devons nous opposer à Félix. Tous les Congolais de tous les côtés. C'est un désordre, comment est-il possible? Et à ce moment de Kouranga, union sacrée. Nous avons répété qu'à pour un sérieux. Ça, des années. Oh, mais ma coulouse est à Simon de Sirène. Nikamwa bi mutuna na korote. Oh, tu na bilanga kuna na manzala na yo. Alors, tu as Jésus Christ. Bah, on est sur coulouse à Simon de Sirène. Mais c'est Félix Ayena. Oh non, et à ce qu'on trouve solution. Non, aucun pays au monde peut envoyer ses fils pour mourir d'une cause ou d'une moitié. Kenya beaucoup fait pour la mission congolaise, c'est les problèmes, c'est nous. Nous devons mettre des moyens armés. Donc armée est avec. Nakati ya EAC wana. Quand mon frère dit que notre bimina EAC parce que moi dit que non mission na moi ils ont mal monté ça définité. Mais pour qu'on bimina EAC, yo wana ko la mona na nini na anglais awa. Il faut que la bango. Après une année, étude et retrait na bino. Et que ce qui est ma raison valable les actes beaucoup ça va, on a pas profiter de la cotisation. Donc aujourd'hui, donc aujourd'hui, monsieur Félix est pour ça la coupe du monde. Non, coupe du monde de l'armée. Na RDC. Comment on sous Félix on va tout le bataille. On a dit que Félix a attaqué la Félix a créé Coupe du monde à la RDC. Il a fini. Il a fini pour le Bourgogne na Bourgogne. Pour le Koura na Libina Botswana. Pour le Zana Niwa. Donc on va après si on a le tour de bataille ça. Tout le monde a joué na Congo le Congo. Merci beaucoup. Il y a un moment ici Félix a commis ça la Congolais. Très bien.
Parce que ça n'est pas ma poya. Ça n'est pas sur le plan défensif. Bah, on peut dire non. Parce que la minute où je vous informe. Et la CDG, on a l'Union africaine. Merci beaucoup. On a négocié. Là, ça n'est même pas ça. Merci beaucoup. Il y a une guerre il y a 6 jours. Merci. Très bien. Merci. Donc, ils ont des ordres total. Oh, mais c'est Félix, pour ça, là, d'où tous les Congolais, il y a côté les debout pour se libérer. Très bien. Merci beaucoup. Tokende bongo na Goma et pas plutôt que force ya EAC ya ki wana pona kotia kimia tu ko comprendre de pété baloba ki liboso ba ye pona ba benga na ba M23 ba ya ko bunda côté RDC et puis mandat yango échanger bango balobi ba toye pona ko bunda te toye pona ko sécuriser nini au moins gouvernement ko futo yango mbongo ebele alors ba Goma tracien coup de chapeau ba siliki balobi gouverneur pe on dirait ça complice na makambo o ba lingi su gouverneur na okufite ba Goma tracé ba siliki nde ba ali ko mona ba ali ko tumba ba papine ba sali désordre force AS ekende gouverneur pe akende na suka nango na plateau de télévision na Kinshasa et pas à conférence na biso il y a eu débat ce qui nous intéressé ndeko baka lobi est-ce que tu dois assister à la Coupe du Monde, il y a armée, la Coupe d'Afrique, il y a armée, parce que y a armée, différentes armées africaines, il y a des Koya. Ouais, Koya, il y a une mission, il y a comment sur le terrain et comme une dengue moussou. Qu'est-ce qui se passe? L'andal dengue ba Goma tracien ba siliki na débat télévisé mouki extrait wana et bongo tozonga. Situation actuelle à l'entrée du camp Katiro. La population inasema Constant Ndima arudi Ekwabo. État de siège est coup élevé. Abapende Monisco circulé soit EAC. Banataka déclaration yabo Ndima aende état de siège yen Monisco yende EAC yende. Tolembi na incompétence, tolembi na amateurisme likolo ya mboka. Est-ce que bakendaka na likolo ya mboka vraiment kokendo bricoler boy? Oye obanda oye. Ah, mutualisation ougandaise échoué. Olio bimisango otiki ba Ougandais. Oye na état de siège échoué. Olio bimisa otiki. Oye na EAC échoué. Olio bimisa otiki. Et comme Sadek na lingina rappelé na suki wana. Sadek elobi ezotinda brigade moko. Est-ce que boye brigade za combien de militaires? 1200 militaires de Konono. Est-ce que 1200 militaires ndeko sala nini? Monisco eza na 20 000 hommes zao esale loko moko te. EAC soki ezaki combien esale loko. Kuko 1200 ndeko sala nini? Olia kosokipe na armée na biso. Donc na suki wana koloba ke échec eza akido moko to benga na ye. Yango marche le samedi le 13 awa. Akongole bonyoso ko se mobiliser kitata. To benga na kido ko tolembi. Merci mon amboka. Merci mon amboka Luc Malembe depuis la ville de Bunia Manitori Natondi Botondi. Nanengo pesi prise de position na yo otikadi parce qu'on débordait largement. Ah, il y a pas de cadeau. Na lobaki yango ne bandela bomoni ensemble on a la tie ezali ba jean ba tongi yango na Twin Family fashion au siège nango zalaka awa en Afrique du Sud. Oguni factory ya mwana mboka tala pena dessin tala design o ya lamba na lati ezali ba jean basti yango ba borderie ozo mona ndenge ya kitoko kosakana te ba ngiko so ozo na besoin nango benga biso ko en contact na Twin Family compagnie ya mwana mboka griffe ya mwana mboka o ezali ko tombola bende na mboka ya bapaya to yeko féliciter bana mboka lokola pe fali asala attitude ndenge pe lwa asala LL sika pe boye bomoni Twin Family ezali bandeko biso to lingaka kolata ba griffe ya bapaya eloko ya mwana mboka boye ba pesi tala elamba kitoko tala elamba kitoko bandeko soko osali commande obengi osali commande na Twin Family ekozala esengo benga biso ka wana okozala en contact na Twin Family ya mwana mboka kitoko makasi tokende bongo na Côte d'Ivoire bandeko ba pasteur bali kopesa soni na ebité bon en fait pasteur ali lokola mutu nyoso tout qu'est-ce qui s'est passé pasteur o bozali komona wana ye pasteur oyo asala 8 mois azana église na soki ya mune soki ya muke na ebité mais afuta kambongo ya loyauté tata ko lupangu na mako lupangu basengi mbongo na kofuta afuta kate finalement ba attaquer na balabala azoya kaka neza elombete mama lupangu abi lelo soka ye akopesa ngai mbongo ya ndako soka pesi mbongo ya loyauté akomona pasteur aye ona kofuta mbongo a changer muke alingi abima pasteur yango abeta kitende ya kosakana te saper
mais sika boye basenge mbonga ndako alingi te bandi ko menacer abundisi mama pasteur na pardon abundisi mama ko lupangu na mobile na ye bitumba comme na balabala dans le rue d'Abidjan et pesa qui passe ya ko sakalate batu baleli Balancez tout le commandez. Pasteur, donne la chambre. C'est ça, je dis, tu m'as incité de le demander. Il n'y a pas de Non, mon cassin quitte là, mes cassins quitte là. Il m'a mis des bois. Voilà, avant moi, un pasteur. Voilà, un pasteur qui doit le loyer. Voilà. Tokobetela osika boye lisolo bandeko epesi pasi ya kosakana te et j'ai eu beaucoup d'appels bandeko na biso ya ba francophone mususu ba camerounais ba bengi biso ba gabonais ba bengi biso ba ivoirien ba papa fiston nous te suivons à partir d'ici à partir de Cameroun nous te suivons à partir de Burkina Faso nous te suivons à partir de Gabon hein. Au Betaraba histoire kitoko, tu racontes des bonnes histoires, mais seulement dans votre langue maternelle, les lingala. Nous, on comprend un peu les lingala, mais on sommes obligés chaque fois d'aller chercher un Congolais pour qu'il nous explique qu'on sort, ou nous sommes obligés de mettre la traduction pour comprendre ce que tu fais là. Il faut aussi le faire en français, papa fiston qu'on sort. Je dis non, il n'y a pas de souci. Nous, tout Betaraba histoire, il y a des Africains, surtout, noirs, en général. Et ça pour édifier tout le monde. Mais Chico, vous savez, nous sommes en train de promouvoir notre langue, la langue charmante langue, les lingala. Vous savez, clairement, est-ce que même que Poutine est bon français, il est anglais, mais soit à la tribune, mais il français, même président chinois qui est français, il lingala. Au moins, la tribune, à français. Non, nous devons valoriser notre langue. Il y a un lingala pour épaissir et lengi. Mais de temps en temps, on va commencer à emprunter des mots en français pour que vous compreniez. Essayez d'apprendre le lingala et on a mis sur l'émission très bien. Voilà un peu ça, mais on va essayer d'associer un peu tous les frères africains. Sinon, quand je commence à rencontrer l'histoire en français, les anglophones aussi, ils feront de même. Tout le monde est fort, hein, fort. Mais si vous avez un moyen, vous avez un sous-titrage awa, en français, en anglais, pour aider tout le monde à comprendre, parce que les choses africaines, tout ça, kaka, dengemoko. Et puis, si passe, alors, j'ai dit, mais mon frère, qu'est-ce qu'il y a? Non, là, je vous ai appelé au Gabon. Il y a quelque chose qui se passe au Gabon, terrible histoire au Gabon. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a là, mon frère? Non, est-ce que vous connaissez l'histoire du prophète Emmanuel Nzoma? Quelle histoire encore? Oh, yo makambozo le kana Gabon te. Prophète ya munene, pasteur ya munene asali scandale a kosakarate atie mwana ya ma pasteur moko songolo zemi esali 20 mois. J'ai dit oh, c'est vrai ça. Beta lisolo. Yango lisolo to betela yo bandeko. Yoka yango comment se passe. Biso africain tout ça la ande moko. Là nous nous trouvons au Cameroun. Pardon, au Gabon, à Libreville. Tout cas à Libreville. Pasteur oh bozali komona wana komona Emmanuel Nzomba basali ebele pour confondre na biso ba ivoirien pour confondre na biso ba camerounais ba burkinabé biso pe to sala yango comme ta la radio le collé ba landa biso kula tito ba yango to bete yango siko na lingala pona lingala o langue sala ka esengo elengi bo landa yango pena très bien. Pasteur oyo komona pasteur Nzomba azabongo Gabonais Tolobi, un grand pasteur na Gabon. Qu'est-ce qui s'est passé? Boye binenge zalaka pasteur, d'abord, jeune fille Oyo a zemi, quand ce pasteur abandaki ministère na ye, azalaki pena makasi te. Moi si Oyo azama kasi na computer, azama kasi na réseaux sociaux.
Hier kutu mtesa qui est tellement bandé ko collaborer na maman na bango maman ya jeune fille oyo azali pe pasteur. Pasteur, on n'a pas parlé de son père. Ateya c'est l'association consort. Oh, pasteur, nga il faut na promouvoir yo na réseaux sociaux. Le quoi la zama kasi na promouvoir yo. Moi na oyo bandi ko la promotion à pasteur na ba réseaux sociaux, ko tsa ba prédication na bwebika ba TikToker so ba tonner ça la ga dogi ko vanter pasteur na réseaux sociaux, ti pasteur oyo a eu en plaire. À ça la campagne d'évangélisation plein, à ça la campagne plein. Donc les réseaux sociaux na Gabon, pasteur oyo ba bien partout, bande ko congolais au na Gabon. Bon confirmer biso boye pasteur oyo Emmanuel Njomba pardon. Il y a bon na photo wana. À ça la célébration à mariage très bien. C'est fait que fi oyo ndenge mo rappelle ce témoignage à se dépasser qui a komaki quelque part libanda ya mboka, so que États-Unis et Canada quelque part kuna kendaki. Alors, il y a eu mariage en Ndekonaye. Ndekonaye, moi si il fallait qu'il y ait Ndeko, landa biso calmement na lumemia. Biso to beta oyo, ezali ya ba Gabonais mais ba africain, surtout noir, to zalaka biso no sokaka ndenge moko e ko sunga yo. Yo mutu mama, chaki tivanda, papa bo cha ibongo bo vanda bolanda. Bino mbomo na basali ya Nzambe lokola ba Dieu. Au prophète à lobby, et pasteur à lobby, nani ou à lobby, non, vous devez avoir discernement. Ataba pesio prophétie, ataba lobby na oli kambundeko, zalaka na discernement. Tu as vu que parmi les faux, il y a aussi de vrais. Il y a de vrais. Pour jusque là, prophète ou ata vrai na monika azaka moko prophète Alidio na Afrique du Sud oyo sur la besa numéro benga to kopesa yo po ndeko prophète Alidio be fat azo kobeta nzamba osa na kati na ye eza lokola oto omona te makambo na Gabon makambo leki na Gabon eleka rapena na Kinshasa eleka rapena na Congo na pays mingi africain ba passer ba ko utiliser ki pastoral na bango pour na ko mater ko dominer ba tout passe ya ko sakana te yo ka lisolo ndeko soki okoti o partager masolo oto obetela yo pour na ko nuire te pour na ko sunga kaka pour na ela musa communauté na biso. Ndeko akenda mwana mwasi tellement passé comme qui en plein on ne sait pas, on n'a pas confirmé ce qui n'a pas qui mikili en poto c'est-à-dire pasteur oyo to maman na bango on ne sait pas mais c'est vrai que elle était revenue en décembre 2020 je crois pour na mariage ya Ndeko na ye tangwaye pasteur wana kaka ye muta célébrer qui ce qui mariage ce qui peut ni oui mariage voilà à célébrer mariage wana ya Ndeko na ye à bénir mariage tango mariage si pendant la fête à ABC moi oyo toi j'ai besoin que tu parles avec moi on a besoin de solana yo lukangai ata lobby ata sikoyo il se fait que pasteur wana côté avandaka to côté église ali ezali musika d'après explication à fi oyo tango sikoyo lobby ndeko mwasi oyo akiko koluka pasteur Moussa Nzambe asala kana mama na biso ba collaborateur arrière pensée moko zate normal et puis moi na oyo déjà bande ko initier pe na ba Nzambe c'est comme ça n'est pas comme un pasteur on ne sait pas mais makambo Nzambe mwasi oyo mwana oyo ye moko pe ayebaki yango histoire vraiment ndeko sa imbo na Gabon batu bali kolobela yango ba chaîne YouTube gabonais nyonso bazo kolobela yango ba chaîne ivoirienne ba chaîne camerounaise gabonaise même na chaîne nationale bango balobela ki yango yango tika to beta yango lokola bango lobi to beta kama solo ba congolais tika to beta là bango non to beta kama solo ya ba africain mobimba jeune fille oyo akei siko kota la pasteur pasteur asali nesi tobenga ngo asali magouille asali nini asali ruse que pendant que moi si on est fiona on est causé là pasteur a traîné quelque part et la fille ne pouvait plus rentrer chez elle. Il y avait un hôtel pembeni wana la fille ainsi pasteur RL qui te comme déjà presque 21h 22h ici au Gabon il y a peut-être d'insécurité côté na boso ngandeni pasteur RL n'a pas de problème quelque part wana hôtel les wana zoa chambre d'hôtel moi je viendrai un peu plus tard to soleil puis on va prier il y a pas de souci moi na mon normal sans rien penser pasteur et puis voilà on va prier peut-être ça me rappelle on va prier dans la chambre d'hôtel il y a pas de souci moi na fouti chambre d'hôtel on est normal. Une fille d'une vingtaine entre 25 ou 26 ou 27 comme ça. Tant que la pasteur, au chambre, au côté de la chambre, 22 heures passées,
Pasteur Oyo Emmanuel Aye, tango Aye, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Yemoka Abi, ce qui s'est passé, c'est passé là. Tu éviter à ça qui est prophétie nini, à ça qui est nini, qu'est-ce qui s'est passé, on ne sait pas, mais bah quoi il a ekobo. Tu ben gango bah quoi il a ekobo, tout ça qui est intention à pasteur, parce que jeune fille Oyo, Yemoka a témoigné, on sait là qui live, il y a 3 heures du temps. Yemoka a témoigné ngo, abino, tout ça là qui m'a cambouana. Makembese et betamina pasteur na mosali ya Nzambe Emmanuel Njomba, voilà. Vous comprenez ça, c'est la langue gabonaise, la langue gabonaise, hein? On essaie de prononcer ça très bien, mais comme nous sommes africains, et le mara ndemoko. Emmanuel Njomba, voilà. Na tonto marambe salami piona fipa kei so ba solep marama Nzambe so ba solaki pete bisola bino to yebite fiona akei pasteur pas kei kaka ndebo yebi zalaka. L'enfant était venu, elle avait préféré passer quelques temps dans la famille, 3 mois, 4 mois avant son esika salaki. Ndenge boyebi grossesse et puis ça rama 1 semaine, 2e semaine bando ko ba malaise kaka ndé zalaka ba 3e semaine 1 mois et comme bilinga blinga ba soyi kaka ndé zalaka bana basi ba yebi. Oh mais comment ça? Ba malaise boye ndenge nini? Ngala bandi ko yoka ba malaise. Azui ake ko sala test ya grossesse, test ya zebino sala rango. Et bibi positif. Donc azala zem. Oh, elle se dit mais ngala kenaki na mbali msute kaka pasteur oyo. Abina zwa téléphone na benga pasteur. Pasteur, bonjour, comment tu vas? Ndenge zawa bana tzaino mukolo wana ngai na monité na reta na zem pasteur aboyi ka ndeza laka à part qui pasteur c'est un homme aboyi ko ndi en tout cas na makambo ante luka il y a un peu de discussion pardon. Jeune fille à papa, à maman, bo sala attention. Cela ne veut pas dire que ceux qui aux femmes engagées l'église, papa engagé l'église, aux diacres, on parle de toutes les églises, hein? Les églises universelles, les églises musulmanes, les églises nini, les groupes de prière, église kaka. Koti kakaba na yo serré te na basal na Nzambe. Peut-être un peu mosal na Nzambe a cause na intention ante mais au quoi ici diable à koti. Quand je parle basal na Nzambe à table maman pasteur yo poti ka mo ane mbal te pe na maman pasteur. Peut-être que maman pasteur mususu, maman prophétesse ba ikobo ba eza belé. To yebi yango to beta masolo abo yebi. Na munoko la télévision ou na réseaux sociaux ngama pasteur mais au bala te musuku ta bala mais yo la garaba na ba jeune garçon c'est mon fils ton fils yo botaye yo ça ba 29 ba 31 mon fils na ba 20 ans ezalaka ba ma parents to fungola miss na ba chaque fois la confiance n'exclut pas le contrôle toujours betaka masolo oyo pona ko pene bino pona esengote ya kobeta pona ko nuire batute pona ko bebe sa réputation ya batute mais pona ko sunga bino kaka esikande kwa kwei yo koyate. Alors la fille a commencé à voir koloba kise mezo kende se mekoksi 1 mois 2 mois 3 mois pasteur azo nié. La fille est allée se confier à tante na bango, tante talanga iboye kutu boy abeti li solo. Tanga beti li solo tante. Oui c'est vrai ba ebi prophète wana ba ebi pasteur wana abenga ye. Babenga ye pasteur oui est-ce que yo ndengo zali wana oyebi ke okenaki na mwana boye benga na zali femme na zali mwasi na yebi est-ce que ceux qui basali mwana na ondengo to leki na ko sepra pourquoi est-ce que vous allez ko nier grossesse prophète pasteur agira na Bible que non ma soeur na yebi likambwana te na salaki yango te je ne suis jamais rencontré na mwana na bino na ndeko na bino so na ba preuve tindelanga ba preuve oh là là mosana Nzambe ko kosa boyi to kanti makambo za la Congo nzoko zali partout na tindelo ba preuve nzoka jeune fille tanga bande ko benga pasteur abande ko expliquer abande ko enregistrer jeune fille abino ba preuve yango ba sola pendant ba 10 ba 15 minutes atindela ka mo extrait à moi 10 minutes en tant que pasteur ayoki a changé langage. Oh, vous savez, on va voir ça et qu'on sort. Qu'est-ce qui s'est passé? À mon pression et l'équipe. À Bangi ministère na ye carrière bien parce qu'il y a comment il y a un succès à Kosakanate. A Tindi jeune fille Andimi, a jeune fille Oyo à Longole na Gabon, a Tindi na Kigali na Rwanda.
lokola kaka tomonaki tangu mama Marie azoki zemi na Israël orabota batindaki na Egypte bakimaki na Egypte akele ko bota soki esika mususu ye pa longoli ndengo wana alongoli na Gabon, la Libreville, à Tigné na Kigali, où il s'occupait de lui dans un premier temps. Qu'est-ce qui s'est passé? Entre parenthèses, Pasteur Oyo Emmanuel Njoma, tellement comme il a succès, ne commence à propulser qui est dans les réseaux sociaux, qui est dans la campagne d'évangélisation, que se passe à la campagne de pendant que ça la campagne d'évangélisation mon Gabon etika sango ya kosakanate Pasteur Oyo accueilli. Voilà moi c'est accueilli Libreville, j'aime que les 4 mois quelque chose comme 5 mois à 10 mois na ba siku na Libreville par tini na Kigali na Rwanda. Pour comprendre je demande à tout le monde, papa, maman, moi, na yaya, na compagnie pour aller, yebisaka bana que Rwanda nous dérange pour la richesse na biso to bomba yangote parce que bango batang saraba na la classique bomoni Congo ayibaka mabele ba koko na biso. Yango wana un président allait faire une grave erreur ya kolobake Congo avait pris batteur ya Rwanda long time ago na kala lokuta ay biso amboka na été biso pe na kelasi to kote yango na programme que Rwanda nda zo mabele ya Congo. Merci à vous les professeurs Ndaiwen, historien Oyo ataki KO bakondi à Rwanda devant la nation a expliqué comment que c'est passé. Voilà. Et on est en même temps tout autant ba komboana après tout, je suis congolais, je dois défendre l'intégrité de mon pays. Voilà. On n'a pas de couleur, mais quand il s'agit de ma belle, nous sommes congolais, on doit défendre. D'abord, nous sommes africains, mais d'abord congolais. En deuxième lieu, africains. Si vous venez chez nous, comme étant le peuple africain, les frères africains, on va vous recevoir, tout revendre bien. Au cause de nationalité, normale, c'est au Sengiango. Mais si vous voulez que ma belle, di kamba ma belle, ça ngoma, voilà de comme ma belle. Pendant que la fille est allée à Kigali, au Rwanda, Pasteur a succès à la campagne d'évangélisation. Chose grave, dans la campagne d'évangélisation, Oyo, jeune fille Oyo, Pasteur Oyo Salaki, Pasteur Gabonais, Emmanuel, fille morale, la kiwana karaba finde bazara ngana botakate nazana pasi ça fait combien de temps oh zana pasi botakate le kawana Pasteur Oyo aloba nazo kotia zemi mbalamako ya 3 mois la kata libumuna yo nzamba osala miracle chose grave yaya tokotela image wana otala tala pena caméra ya ngoyo okotala image wana Pasteur akotisa zemi ya 3 mois mbalamana libumuna mwasi wana bozomo batie caméra zemi ya 3 mois evimba ramanda mu zemi ezo vimba mbalamana mwasi akomi na faiblesse ndenge mtana seba 3 mois en plein air bandeko TV za radio te. Avant de continuer, tu as une image Oyo, Pasteur Ndena Tagi, Zemia, Troma, Pasteur Angoye, Otanda. Enlevez-moi ce pan. Enlevez. Ça va se passer devant vous. Atmosphère prophétique. Je donne à ce vent de commencer à prendre un volume. Devant vous. Ceci est une démonstration de puissance. Vous croyez que Dieu nous parle? Nous pouvons le constater. Comme ce vent est en train de sortir maintenant physiquement, il est en train de sortir. Ceci est un acte extraordinaire. Extraordinaire. Hey. Je viens mettre un bébé de 3 mois dans ton ventre. Je parle comme le prophète de Dieu. Amen. Je mets un bébé de 3 mois. Amen. Sécurité, soyez partout. Yes. Les anges sont en train de visiter. Fils de vent de la dame. Pousse son corps. Pousse. Je donne au sens de faire augmenter ce vent. De faire augmenter. Voilà. Ndeko bomoni image oh il a été vu à la radio théâtre bino moko ndeko tala papa ya Chris zonso la image atolo baka pendant que tolo ba image wa ile kaka bomoni zemi wana kotisi yango biso yebike la seule femme la seule fille la seule personne oyo azwa zemi ya molimo mosantu ezalaki mama Maria zemi kotira dans le vide bongo ata basali na nzambe soko zo botate basambelaka il faut okena mobali pour le seul moyen zemi kotaka il faut za na mobali za na papa. À part Marie, azwa zemi ya molimo mosanto. Donc, deuxième mari, abimaki bongo na Gabon, na campagne d'évangélisation ya prophète Emmanuel Oyo bandeko.
tala zemi yango ande komi ndengo wana po ba brancher caméra soki bakata caméra ngo bakati caméra bozo mwana libozo fimba maman zemi ya 3 mois po zemi ya 3 mo fimba maman mo kevi ndengo wana 3 mois mbala moko zemi ça la combien 9 mois donc c'est combien était la 5 mois tout bas miracle et les quatre dans la chaîne nationale on connaît les cas partout en tout cas prophète oyo pasteur oyo Emmanuel Njoma grand pasteur média payé investigateur journaliste ali pour la dévolution moi chiwana l'ande l'évolution moi chiwana s'il vous plaît zemi ya moi chiwana et kokisa 9 mois moi si abota makate pardon moi si abota kate na Gabon histoire vraie d'être mon télévision de moi moi si abota kate 10 mois rien 11 mois rien tant que kokisi 12 mois abota te l'état un l'état qui est responsable gouvernement responsable ba interpeller pasteur wana yaka awa yo to mona na campagne d'évangélisation au tchaki moi si ozemi zemi ya maman Maria to ngeni comment est-ce que 14 mois moi na zobota maté ba kena ba échographie na 14 mois presque 12 mois batali na kata libumu ba moni libumu za vide eloko moko te mo pepe nzoko ezala ki zemi ne bandeli ba kena échographie ba mona ki zemi tanga ba 12 mois 14 mois ba mona eloko moko te ba kangi pasteur oyo ba tie na prison pasteur oyo akota ki prison akoti prison pendant qu'il akoti prison wana sima kembese betema ndena mona ya ma pasteur swana oyo apesa ki so asala kigali ba yeko yebisa yeke no pasteur wana oyo achiozemi wana tala kutuboy pasteur wana bakanga ya kota prison boyebi makama molimo ezaka difficile pona l'état ya kata yango basambi telema makama molimo pasteur wana aikobima abimi siko mwana ya batu kuna na Kigali abandi kolandela baolandela besoin zemi wana bandeko ekotaki na 2020 je crois hein? Non na 2021 s'il vous plaît balobi zemi oyo esali 20 mois ute kokoza des semaines jusque là zemi oyo nanu ebotite nanu aboti zemi te bali ko benga pasteur wana eloko nini osali fi wana emo azo benga pasteur, qu'est-ce que tu as fait dans mon ventre? Qu'est-ce qui s'est passé? Le ventre ballonné. 20 mois, s'il vous plaît. Basalaki échographie, asalaki test de grossesse, asalaki na zemi. Zemi a évolué très bien. Tant que 6 mois, 7 mois, normal. Ba pemé na 9 mois, ba ekota la boy zemi na libumu ezate libumu vide, to bani mu pepe. Mais asoka ba fait zemi. Mwana ya ba demo mwana ya extraterrestre tonini tisika wa boye mwasi wana nanu abotite abengi pasteur abengi famille abengi pasteur bokomona ko ba photo ya mama na bango na pasteur bazalaki ba grand collaborateur mais tala jumwana ya pasteur azumwana ya mosali na nzambe pasi abangite. C'est pourquoi je dis faites attention, ne laissez pas vos enfants serré na batu na nzambe. Ne laissez pas vos enfants, que ce soit maman pasteur, que ce soit papa pasteur, ba na bino pembeni na bangote. O to loba kite, to lobi. To beta ka lisolo pona ko peigner bino, pona ko nuire batute. Lisolo o to tani kombo ya pasteur oyo boye pona kaka ba dungo moko ba gabonais ba sali ba image ba sali ba audio ba sali ba vidéo na YouTube partout même na chaîne nationale ba otanga kombo pa bisto ngako pona ni bisto tanga kombo te ya otanga kombo pasteur Njoma. Chose grave sika boy abandi ko nier so makama zemi wana abosala ki ba audio zali yango epesi jeune fille o kanda na sino jeune fille oyo yemta propulser na makamo internet. Alors il y a une internet, il y a moi zonga qui internet, a sali live pour a dénoncer makambu oyo, a dénoncer. Ya makambu bane ko sala makato bane ko yeba te pour YouTube za la raté hein. YouTube za la guité, Facebook za la guité, ba TikTok za la guité, mais sika boyi. Pour karabana koloba, les paroles s'envolent, les écrits restent. Mais sika boyi, na les paroles, na les cris, na les écrits, na les images, na les audios, ça reste. Donc, on comprend que pasteur Oyo a kenaki bi simba.
akendaki bisimba simba donc ye na yebite kish na ezali ya kochaka basi zemi ya mopepe et puis siko sori ya mwasi wana kuna oyo abakangaka ye pona zemi ya 14 mois toyebi yango te bapesi biso réalité so tozi suite nango tokozongela bino bomoni wana ya jeune fille oyo mpe sika boye oyo aleki na réseaux sociaux 20 mois ekokisi 20 mois ya grossesse azobota te na libumu kuna vide epesi passe pasteur oyo aluka solution esika ene kosimba kuna akende kozonga bano makambu ebebi tobeti lisolo oyo mpona kokebisa baparent yaya papa mama yaya yo mpe yo moko bayaya tozalaka sere te mama na ya koki kotinda yo kende pa pasteur asambela ndenge mabeta ndenge ya bien ozamoni parce que ba jeune fille basala makambo boka maso tobetaka awa zala mayele oke makambo ya kosambela ekoma makambo ya nzoto ndenge nini ata yebisi yo molemo soto abina nana il faut délivrer yo na makembese boya yango kende kofunda soko poza mukolo oza jeune fille au moins ko koyesa ba parents tu sais comment te défendre na ndenge ya bien epesa mabete jeune fille oyo batie zemi ya mopepe oyo ya liboso ko batie zemi oyo 14 mois na campagne d'évangélisation zemi ka ba reçoit à la juge zemi bando vimba omunye mais yo pena okena bana makembese yo moko kei ba si ozo chambre d'hôtel ozo chambre d'hôtel ata yo moko parce que on dit que dans chambre d'hôtel tu étais prêt à tout non tu étais prêt à tout on dit confiance parce que il suffisait que non mon aussi talabino il faut to la na yo pour la oza délivrer na likamoko songolo yango ndimaki non ta so conséquence pasi ya kosakana te tala lisolo oto bombela kiyo oyo leki bongo na Gabon pasteur Emmanuel Njoma bandeko ba na Gabon congolais partager histoire tinela bandeko ya Gabon yaya oza na famille na Gabon oza na bandeko na Gabon basa l'attention makambu oyo batu bali kosala na kombe ba pasteur batu batra kazak ba jouer rôle ba pasteur bazo profiter la qui pastoral lukuta ba bebu sakabana ya batu okomona butu pasteur atana mwasi na bana ndako ba osala ba bu ebeli banda autre ba kité ete ya bino mais na liko insister yaya parmi les faux il y a de vrais et là comme côté ya faux ça la kaso vrai na ngozate parce que vrai zate il faut osala il faut vrai zala pour faux exister. Le coup, il y a de vrais prophètes, le coup, là, prophète Alidjo. So, dans ce prophète Alidjo, il y a des vrais prophètes, oh, bazo benga, bazo comprendre, yaya, benga biso na privé, zo le mera prophète Alidjo, au sentir. Ba, e fata, oh, yoko joie. Malwa, oh, bakoye bisa yo moko ko sentir, ya nzambe, tala ba prophète ya solo. Et comment t'es prophète, obéi prophète, pour la sambela, yo, maman, oui, nazo monde, on à Paris, ok, ça nini, ça va, ça la boy. Si dans $200, tout ça va rituel tuna descendre de tout ba buto sambela pona na soko ta retraite na okene mangenge nge pona makambu na yo na sala mbongo te tindela nga mbongo o tindele mbongo solution zo makate ba faux prophète ba faux pasteur to yebi ki action de grâce za la kanango mais yandengo wana te ba faux prophète ba sa ibele mama na sexanga makasi papa fisto prophète abengi ngai tindela nga mbongo tina mbongo na kene retraite pona yo na sala mbongo te papa kende ko defa $400 na banque okofuta yaya ba defa ra mbongo ndengo wana yo mona $400 mninga na yo pasi ba prophète alukuta benga prophète Alidjo akopesa yo okozwa ifata okozwa prophétie okozwa lo sambo guérison makambo surtout ya mbongo te ya ofele to sengi pera bandeko oboza solution pa prophète Alidjo, ce que solution, zonga pe ko témoigner, ndenge baninga musuba o témoigner. Pour la grandeur ya Nzambe. C'est un homme de Dieu, oyo Nzamba so utiliser makasi. Yaya, on a besoin oyo na Afrique du Sud te. On a besoin que ne peut na été na musique ko so yango pour su guérison. Te, c'est que bien. Merci na Mama Charlotte Caputo, sponsor officiel de la chaîne Oyo Radio Locale Télévision. La bière officielle de vos enfants. On a besoin moi na notre table ya griffe, ya bien, très bien. L'Afrique du Sud awa. Kende ka na shop na ye moko na Idenval, Greenstone Shopping Center. Shop 119 okekuna okomona okotobla ya qualité ya bana ya bien. Soki poza ina shop bandeko na ya mikolo na ya bana. Au lieu que de kosomba bilamba na Chine, au lieu que na Turquie bandeko on va pas tout le monde, oza na Paris, oza na Bruxelles, partout, oza na Kinshasa partout. Oza na mbongo mukie,
moyo kende Chine ezate olingi osomba ngo benga mama Charlotte Kaputu bako deliver yo tina Kinshasa bako deliver yo tina Paris na Bruxelles partout si côté ka blamba tala solution te mama Charlotte eza na bato ba salama pour na ka basunga ka bato na mukili lokola mama Charlotte elle est allée plus loin on a besoin moi on a autant école à pilotage en Afrique du Sud akoma mécanicien ba avion te hélicoptère benga mama Charlotte Kaputu mwana ya kotanga école primaire secondaire université mama Charlotte Kaputu komona ba accommodé chaîne ya bien mwana kolala bien akolia bien toujours cours na eko sila d'ailleurs boyebi yango na monde mobimba école d'aviation ya moins cher ezalaka en Afrique du Sud ba américain bayaka awa ba russe bayaka awa ba italien bayaka ba nigérien ba tanzanien partout bayaka et bongo biso ba Congo to yate autre lobaki tolobi. Merci Peli Soussou na Mama Rina Umbi, la femme à la taille d'une tige spaghetti, ni courbure ni virage, coordonnatrice de la chaîne Oyo Radio Lokole Télévision. Bandeko bo s'abonner massivement, ceux qui sont intéressés, ou peut-être un temps au partager ango et ko sungande komoko songolo et sikamoko pakala to partager bandeko to chape ba j'aime to aimer vidéo bandeko to aimer vidéo pour na ko chape so abri na badongola misu. Voilà, to suki na biso awalelo to kutani prochainement pour na numéro msusu ya Radio Lokole Masolo. Bomoni ensemble, on a dit oyozali ensemble. Collection sika ya Twin Family kitoko bomoni ceux qui pour ligne en commande oza na Paris oza na Bruxelles partout bandeko benga biso oza commande ba kotinde la aussi ko zali wana to soutenir bana mboka tala pena tayo moko bomoni design c'est que bien zoanga siko ba photo na ba profile ensemble nango publier yango komona c'est que bien chap et tchara. Dans le cadre de soutenir la vision des chefs de l'État dans les domaines de l'éducation, Mama Charlotte Kaputu, la femme de fer, facilite à vos enfants de venir étudier en Afrique du Sud dans l'école de l'aviation, apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire, apprendre à piloter l'avion de chasse, apprendre à piloter l'hélicoptère commercial ou de chasse, mais aussi apprendre à réparer les avions commerciaux ou militaires, des hélicoptères militaires ou de chasse en Afrique du Sud. Bandeko, yo mutolingi mwanona koma pilote commercial to militaire. Avantage yango yo. Obengi na numéro oyo ya Mama Charlotte. Ako guide bino. Ndenge nini mwana na yo ako sa la classe ya pilotage. Alors, avantage nyonso hébergement minerval. Olingi mwana na yo ayeba ko bongisa ba moteur ba avion. Benga Mama Charlotte na Afrique du Sud. Madame Charlotte Kaputu et ses collaborateurs mettent un hangar plein d'avions à la disposition de vos enfants qui viendront apprendre ici en Afrique du Sud. Voler à l'espace sud-africain, devenir un grand pilote commercial ou militaire. Contactez Madame Charlotte Kaputu. Devenir pilote d'un avion commercial ou de chasse n'exige pas un diplôme d'État. Un certificat d'études primaires suffit pour apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire. Les appartements confort pour accueillir vos enfants lors de leur séjour ici en Afrique du Sud. Piscine, salle de bain, salle à manger, cuisine, lavabo, tout pour accueillir vos enfants. I stayed here from 1 year ago. Oh, people coming from Congo, you're very welcome to come here in South Africa. It's a Mama Charlotte's place, very beautiful accommodation. They take very good care of us. Bino batu boyebi anglais te, alobi boye. Grâce à Mama Charlotte, lelo yo ba Tanzanien bazo yekola avion, baza mi balé, mwasi na mobali. Et bon bino na Congo. Bozo zela nini? Pour tout contact, appelez-nous au plus 27 82 32 45 522 ou encore contactez Radio Lokole Télévision au plus 27 61 88 58 455. Papa, maman, mwana noya koyekola kopusa avion militaire pe commercial, hélicoptère militaire pe commercial, kaka na certificat d'études primaires. Et bongo yo zanga, hâtez-vous car les places sont limitées. Mama Charlotte Kaputu, la femme de fer, Tokumi Sayo Ndenge Nini. Merci pour l'opportunité, maman.